Commencer un peu à s'ennuyer parce que Regardez ce qui va se passer ici. mais elle est bien, elle est belle. Si elle n'était pas là, s'il n'y avait personne d'autre, je vais répondre, mais elle est trop ouverte. Et... Ok, merci. Ok, tozonga bwe na osengo zonga mwandambu bwe. Mabel yaka awa o telema awa na biso ko telema na gauche na ngai pusana mwandambu boye. Ok, bon. Tokomi siko na étape oyo. Est-ce que entre binomi balé boza na question suka bolingi kotuna soki pe ezate problème ezate. C'est confidentiel, c'est moi qui a choisi. Maman. Là, c'est confidentiel, il m'a choisi, donc on va en parler après. Maman. Donc, ce sera entre nous. Ouais. On peut... Oh. Bon, na sepeli makasi. Ebongo pepo na yo, ozali na question suka oyo olingi kotuna ye? Non. Non, je préfère la découvrir après. Kasi, siko nga natikali na question moko. Nakubande pa na yo. Pona Amarnine, ezali oui ou non? Oui, j'accepte. Merci makasi. Malembe. Malembe na silité. Ok. Et puis, pona Walker, ezali oui ou non? Le choix est clair, c'est oui. Oh, Simbi! Merci nazwa micro oyo. Moni balo oyo. Bwaka nga muzika. Kele kuna. Zwa mosi na yo bokende. Oh là là. Bobeta maboko. Vous avez une question? Hey! Ok. Et bon pour na yo? Non. Ok, bon, siko nga mutu natikali na question ezali très important. Ok? Na makamu nyonso tu boyoki awa na ndenge bosololi. Ezali oui ou non pona yo? Oui. Oui? Ok, merci. Et puis, pona yo, na ndenge tosololi, ba question tunaki ye, ba réponse apesaki yo, ezali oui ou non? Oui. Oui. Et Simbi! Merci nazwa miko oyo. Moni balo oyo. Bwaka ngo musika kuna soko po kende musika kuna mobali zwa mwasi na yo bokende. Bobetela bango maboko. Oui. Question nanga liboso eza osala kanini? Et deuxième question nanga ambition eza kanini so en couple? Déjà, dans un gérant, il y a bureau d'échange, premièrement. Ambition comme mobile union, faut stable. Vous avez une référence, mort quelconque. Okay. Moi, c'est mon qui va mon bébé qui a une référence là. Ok. Déjà, moi, je père aussi, moi, pour qui ne dit colo et non, à zone son assez. Ok. Voilà. Donc, ça. Ok. Olingo bakisa question mususu. C'est tout. Ça va. Ok, bon, toya awa kasi. Ça va to pusana awa. Toya awa. Pusana mwandambu bwe na droite na yo. Ok, donc na tunaki bino liboso kuna. Soki bozaki na question suka. Olobi ozana ngote. Okanisi mususu te. Non, ça va. Ok, et bongo pona yo. Question sukeza. Question suka. Ah, nayebi so tu nango mais tu es até. Question suka eza. Tango tana mwana batu en couple. Ba blague te. Il peut être ma blague. Eh, pas qu'ils ont été. C'est du sérieux là. Ouais. Il peut être ma blague. Non. Je donne l'apparence. Non. L'apparence est souvent trompeuse aussi. Moi là, tu te trompes pas. Ok. Voilà. Wow. Ok, bon, nga siko natikali na mutuna moko pona bino mibale. A par rapport à ndenge bo sololi na makambu oyo yoki. Pona ndeko na biso mwasi awa pona bobima bokende. Ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis, pona yo, ndenge moko kaka, a par rapport à makambu yoki, ezali oui ou non? C'est oui. Et Simbi! Bwaka bale wane kene musika na koza miko. Zwa mobali na yo, zwa mwasi na yo bokende. Bobetela bango maboko quand même. Responsable. La répondre. Oui, on est responsable.
responsabilité liboso exact tant on andimi ko cha business mo boy. Batubaye bon, c'est déjà ça la première responsabilité parce que qu'on lancer business il y a bon et puis après bah succession bah mauvaise réputation. Jusque là les critiques sur les réseaux sociaux et tout ça là bon bah vie un peu positif ezali c'est vrai que na ba client nyonso tende ba ko sepela na rendement ya ba service donc je pense que ça va. Ok, merci. Et puis, yoza na mutuna, yasuka pona ye? Ben, pour l'instant, non. Non? Je pense que ma question est aux ala peut-être, bon, pas confidentielle, mais avec le temps, et ça vient comme ça. Et à Kabou. Ok. Otana moko susu? Bien, ça va. Nangina tuna, est-ce que passer à Moutou, aux alakana rigueur, ou soit au kouti au fait, au lingo avancé nango? Le passé, Nazala a été passé. Donc, du coup, ils ont problème nangati. À moins que ils aient passé mon boy ou école vraiment la ninga mabé jusqu'à tina présent. Mais sinon, si c'est le passé, quel que soit le mode de vie et tout ça là, tant que ça fait partie du passé, ils ont problème. Ok, siko naza na question suka. Na kubandana ne pa na yo. Pona ye, eza oui ou non? Oui. Oui? Ok, merci. Et puis, pona yo, pona ye, ezali oui ou non? J'irai oui. Je vais apprendre à le connaître. Oui. Oh, et Cindy! Oh, na sepeli makasi. Donc, balo, oh, boakango atana likolo, boakango kende, soki wapi. Zwa mwasi na yo, bo kende boy. Bo betla bango. Abo beta maboko, bacha makelele ko. Parce que, moninga na biso asimbi ballon na ye. Tokoki kozwa kombo na âge na yo? Kombo nanga, Barbo Onei, Nazana 23 ans. Merci. Oza na ballon na yo kaka. Pourquoi? Premièrement, je lui dis que Nalinga Mouba la PMBT, Nalinga Mouba la noire, voilà. Il me plaît bien sa couleur. Ok. Puis la natation, j'aime trop ses beignets. Hein? Moi, maï, ça l'a bien. Ok, merci. Aza, baja rolingaka? Ouais, elle est jolie. Ok. Bon, nako pesa yo tan oyo, soki okoki ko tunaye mituna. Okay, question merci. moko pona boye bana mwandambu quoi. Ouais, so ozali prêt otuni hein. Salut. Salut. Ça va? Je vais bien, merci. Ok, je suis ravi de faire ta connaissance. Moi également. Tu trop jolie. Lingala nde makasi hein papa. Lingala. Ouais. Ouais, qui t'a commis. Ah, yopé. C'est peu l'inayo. Mais après, je veux savoir où ça la nini na vie. Naza mannequin, Naza hôtesse. Ok, j'aime bien, c'est bien. Qui t'a quoi? Ok, yozan la lituno ko tunaye? Non. Ok. Bon. Nga etikalika moko ya pona mabino awa. Ah, moni. Obota, Non, pas encore. Namde. tu es sûr? Namde. Sûr? Ouais. Ok, c'est bien. Ok. Bon, landa biso awa. Boya awa. Ce qu'on pousse na mwandambu boye. Ouais, ça fait bien. Ok. Bon. Na opesa bino opportunité oyo. Botuna mituna ya suka. Avant de déterminer ce qui est simbi. Ok? Vous avez une question précise. Koyo, ce peut question zate, ma bezate. Ouais? Vous avez une question? Question? Esaté. Ok, merci. Et puis, Ponayo, vous avez une question. Olingi kotunae. Non, ça va. Exacté, c'est bon. Ok? Siko, eza siko tunangai. Bon. Na otunayo siko yo. Ponaye, ezali oui ou non? C'est oui. Merci. Et puis, Ponayo, ezali oui ou non? Oui. Oui? Oui. Oh, et Simbi! Merci, Kopesanga Oyo. Mama buaka balo wana musika. Ekende kuna. Zwa, mwasi na yo, bo kende nzela oyo. Bobetela bango maboko ko, bobeta mama boko. En classe terminale. Et à part ça? Et à part ça, sinon beaucoup de choses. Hein. Je fais Comme? beaucoup de choses. J'ai une plateforme de vente de véhicules.
Ok. Ça va? Ouais. Ok, merci. Tozonga awa. Bana déjà kokanisa ba décision na yo, hein? Ouais. Bana déjà kokanisa. Donc pour le moment na kosenga soki okoki ko pasola ballon moko. Par rapport na ba réponse pa pesio. Kaka moko. Soko ozali prêt? OK. Merci. Kotikala awa. Obombaki ballon na yo? Ouais. Yebisa biso pona nini? Bon, elle avait beaucoup de qualité. Elle avait une qualité belle, on a sepeli nango et nazala qui peut na question moi il fallait na tout na. Je voulais savoir quand on t'a dit que l'inga va sauver aux amo boulou. Ou comment? Je dis ça par rapport à l'alcool. Par rapport à l'alcool. Oui, oui. Ah, ok, c'est bon. OK, merci. Au passe le ballon pour nini? Je trouve qu'il est pas asa prêté à s'engager dans la relation parce qu'il prendra pas soin de moi. OK, merci. To yaboye. OK, donc otikali na ba ballon mi balé, siko na kosenga ba garçon, so boza na question, bo préparer question, bo tunaye. Wone ko edebino boye ba epe mondambu. Boza na question? OK, to yaboye. To koki ko banda epa na yo. Voilà, nangina yeba iloko moko. Vous êtes étudiante pour l'instant. Ouais. Alors, au-delà de l'étude na yo, ba rêve nous anini, olinga ko koma nani, eloko nyo ko sala na vie une fois aussi l'étude na. Une grande commerçante. Une grande commerçante. Mais c'est pas commerce ni. Peut-être des vêtements. Peut-être de vêtements. Parce que moi, personnellement, j'aime pas des femmes dépendantes, pardon, d'un homme. La ligne, moi, c'est ça, indépendante. Parce que pour former foyer, donc il faut que vous ayez un exemple au européen, ça n'a pas. Donc moi, c'est ça, moi, ça m'arrange pas. Donc, le bakiwana, ouais, c'est pas mal, c'est bon. Mais la ligne, vous avez l'autre mot où tu te dis, sur une petite classe, je peux faire quelque chose comme ça. Donc, on peut se compléter. Dans ce sens-là. Ok. On peut répondre, Makamalobi? Non, ça va. OK, merci. To kende awa pona question mususu, so ozali prêt? Bien sûr, on est prêt. Christelle, non? T'as Olobaki. Ouais, Christelle. En fait, Christelle, je pense que vous avez toujours un rêve à Koba, là, que vous avez un mariage, tout ça, là, qu'on forme moi foyer. Ouais. Dis-moi, mariage est la réussite, vrai ou faux? Pour moi, non. Pourquoi? Mais parce que tu peux gagner ta vie autrement. Oko. Lingala, pardon, hein? En fait, dans Zoloba, mariage en général, et ça réussite, vrai ou faux pour Nayo? Parce qu'en fait, les étapes, mon corps, il y avait, étant que humain, faut qu'on franchisse en haut. Selon yo, et ça réussite ou pas? Bon, les autres dépendent. Hein? Parce que je suis pas baladé, heureux. Ok. Il y a un autre mususu te? Bon, c'est bon, là, quand même satisfaite. OK, merci. To zonga awa boye. Wow. Donc, otikali sikoyo na ba ballon mibale. Na ko senga na yo soki okoki ko pasola ballon moko. A par rapport à réponse, ba autopesta osikoyo. Pasola kaka moko. Soko après? OK. Merci. Okoki ko tikala awa. Bon, nangina iba po ni no bombaki ballon na yo. Bon, la bombaki ballon na lobaki, donc l'homme parfait n'existait pas. On pouvait bien se compléter naïe, mais vu que à Toboli, donc j'en paie rien. J'accepte. Merci. Merci. O passe le ballon pour nini? J'aime pas physique ça. Obio c'est pas na physique na été. Non. Merci, c'est bon. Merci. OK, bon, nako senga yaka ko okuta na biso awa. Sali pe yaka. Poussana mondambu na droite na yo. Merci. OK. Toko miti awa. Est-ce que ezana question suka bolingi botunana avant to yeba soki simbi ou bien simbité? Soki pe ba question ezate, problème ezate. Ouais, question. Oui, OK. En fait, Christelle. Ouais.
crois pour la nini au sali bat bazala qui est belé hein. Excusez-moi mouké pour la langue mais bat bazala qui est belé awa nini fait en sorte que au tika ballon en forme quoi. Déjà va tirer raté. Misusu baza baguna ngate ba yo ngana linga. OK. Linga linga mbali azalela. OK. Côté comportement. Plaire ngate. Ah super, c'est bon. Ça va? Ouais, ça va. OK. Christelle, ozali na question peponaye? Oza chez les parents? Oui, bien sûr. Bien sûr. OK. Sikoyo nga natikali na question moko pona bino mibale. OK? Pona Christelle, eza oui ou non? Mais ça oui hein. Eza oui. Antina comité c'est que ça oui. OK. Merci. Et pona ndeko na biso mobali, ezali oui ou non? Non. Non? Non. Parce que déjà, c'est ici classe et Azaka chez les parents. Non, vous c'est comprendre été? Comprendre été. OK. Pour les en fait, les problèmes, il y a incompréhension. Dans le lobby, dans un étudiant en classe terminale. Ah, ok. Donc, je défends mon mémoire année Oyo. Donc, c'est un peu ça. Vous comprenez qu'il y a bien été. OK. C'est comprendre si quoi? Natu na lisusu. Si c'est le cas, ça va. Parce que déjà, soit c'est ça qui classe. Pour moi, je trouve que c'est déjà normal de faire la chez les parents. OK. Mais si quoi oyebi? Si quoi oyebi? Na otu na lisusu. Pona ndeko na biso mobali, ezali oui ou non? Oui. Et Sylvie! Pesanga miko boaka balo wana musika ekende kuna zwa mwasi na yo bokende abobeta bango maboko ko bobeta maboko ou fiancé parce que il y a des gens ah ils abagé je sais pas peut-être il y a une relation de mususu c'est masculin c'est babaga oche bag Non. ah sin OK on va expliquer sin wana Nada célibataire en tout cas, na balaté. bon si voilà Bon, ça juste sera bref, na célibataire na balaté. puis oza et pas na yoto chez les parents. Je suis encore chez les parents, non, c'est préparé malembe avec le temps. Oza écolonie. Nazam ta Congo central. Congo central ils avaient quoi les belé. Mundi Bumbanza Manteke. Et bon, yoze colonie. Nazam luba 100%. Je tapais juste en tout cas. Non, mon oza rasa baluba pena. Nalinga baluba fort. OK. Naza kade, mais malheureusement, on a capricieux au supporter, ba caprice tanga. Ah, oza kande moto c'est supporter. Ok. Na sepeli na ndenge ezokende. Donc nazo memo na lili. Oya na liboso na biso. Ouais? OK. Yaka awa totelema awa na liboso. Kopusa na montambo awa yo telema no awa ozano bien awa. OK. Bon, to comité na étape oyo. OK. Bozali na mituna moko ya suka te bongi botuna entre bino mibale soki pe ezali te ngambo eza te boko solola air moko wana question suka pona ye Question c'est que ça. Bon. Oh, vous avez question à futur hein. Est-ce qu'un jour so c'est marié balena moi sinayo et que moi moi mususu libanda petit moto na nombo lingana parce que ba mbel bazana ba silbanda. Est-ce que vous avez ba idée au bal deuxième femme? Très bonne question. En tout cas, on a surchargé mutu nangate. Déjà, naza musamo na salarié surcharge anga mutu. Libota nange le kelinga ne landa ko le kisinga ne luskuna ko bakse surcharge musu libanda wana naza ndoka vina ngato ndenge nini. Na go mona mais na legi nanga, je passe à autre chose. Ouais. C'est déjà ça. OK. Et bon kasi pona yo ozali na mutuna ya suka olingi ko pesa ye? En tout cas, la question vraiment exatée présentement, mais avec le temps, peut-être ceux qui ont se fréquenter des questions goya, mais actuellement, question exatée. OK. Sikonga siko natikali na question suka. Pona ndeko na biso mobali awa ezali oui ou non? Oui. Oui. Kitoko. Et puis pona yo, pona ndeko na biso mwasi ezali oui ou non? Je crois aussi c'est oui. Hein. Eh Ma belle, boaka balo wana kene musika. Pesanga micro oyo. Zwa mwasi na yo bokende. Bobete maboko, bozala jaloux te, bobete maboko. Oui, oui.
à part côté kaba tana yo so ozoteka te osala mingi nini bata nanga mingi nalekisaka kotala basérie mpo nazwa mpe baide komona kosala eloko na ngai voilà. Okay. Et bon kasi mpo na yo ngozongisela ye mpe baquestion oza mwana liboso oui olingaka basi oyo babota mwasi oyo aboti akufi te azaka na bomoi. Est-ce que olinga mwana wana kolokola mwana na yo? Oui. Pour mbeli bazalaka soki yeno na boti te olinga mwana mais soki aboti échangeaka. Voilà. Mais question tuninga na ebite so na ko bakiselo mo parce Bakisa. que tanina question mo ga tuninga zongisela ye est-ce que yo peso nga za na mwana olinga wana te tango olingi déjà so se folinga ba maki. OK. Bon, boya kasi tuyaka nanga ana yoki makaba basoso bamaki babana donc toya awa boye. OK, naibi déjà que bo tunanaki moi ba question awa mais ya suka ezalité avant to déterminer ce qui ezali match. OK? Ya soki eza boye nalingaka te nakomela lisusu na relation. Nalingaka 6 mois une année déjà bosali makambo. Et est-ce que ako sepela tout ça la ba activité ensemble ako sepela tout ça la ba idée oye azanango ensemble biso mibale. Donc go pesa ye réponse. Oui, réponse est ça que na makamno sa bande de akolobela que c'est déjà que moi cohésion mo ezana makamna biso donc ngai na linga mingi kotala bilo pona za ba idée ya linga mingi kotala bilo ko za ba idée en plus linga osala musala ensemble donc c'est bon déjà. D'accord. OK. Yoza na mutuna suka pona ye? So ezate mabe peza na wote. Ngapi na mutuna muso ezate. OK. Nga siko na tikali na oya suka pona bino mibale. Pona ndeko na biso Elvis ezali oui ou non? Oui. Oui. Merci. Et puis pona yo ndeko Elvis pona ndeko na biso mwasi ezali oui ou non? Oui. Et Sylvie! Boka balora tongito mona osute. Nazo micro na yo oyo zwa mwasi na yo bo kende boye. Bokende na bino boye. Bobeta bakota maboko ko. Bobeta maboko. Tosana ngo eloko ni longo yeba epa na ye. Non, eloko mo na linia yebezaka soki aza marié te, aza en engagement te. Ils appellent ça célibataire. Oui, on a c'est qui n'a célibataire. C'est un peu ça. Ils ont bon. Est-ce que vous avez une petite copine mon kobo été à confirmer? Si on a une petite copine, il y en a parce qu'ils ont place publique. OK. OK, bon, namoni masolezo kende bien. Nakobenga yo oya awa na liboso na biso. Ya kato telema awa, yo telema na kote nanga awa, yo pe awa boy. OK, nabimi David na katikati na bino mibale. Bimi kola ba Goliath. Bon, na utaki kotuna bino kuna soki bozalaki na mituna ya suka. Soki sikoyo ezali okoyi kopozango soki pe ba question ezali te, problème ezali te. Ozali na question su Congo baksa? Bon, question na ngeza na juste na iba aja mwana parce que ngalinga trop bana mikie quoi. Na iba aja mwana. Bébé nanga zana 4 ans. Ouais, c'est une fille. En plus, moi si. Ngai na linga maman biso makasi. Le weza moi si donc j'aime. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Ozali na mutuna su Congo baksela e? Oui. Naleki na yeba peso kaza na mwana. Te na mwana te. OK. Merci kobota na futur? Ouais, mutu nyonso linga robota. Donc na linga kobota et na moni je pense que c'est occasion. Voilà. OK. Merci. OK. Ngasiko na tikali na mutuna ya suka entre bino mibale. Pona ndeko na biso mwasi ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis pona yo ezali oui ou non? C'est oui. Et Sylvie! Boka balona. Nazo micro na yo, zwa mwasi na yo bokende. Bobeta maboko botika jaloux. Baloni koni. Bon, c'est leur réponse na yo a poser à Sukawana. Le quoi va tirer qui des participants. Fallait au moins poser question na aïe banga vraiment qui est le moutadal bosso na yo moni. Ma poser la question mo reza
et à primaire ils avons un sens te et convaincre nga tamu kete. Merci. Ok, tika kende mwandambu bwe awa nakoki kobenga yo oya awa na liboso na biso ko telema na yo awa. Bon, ba question na bino ke nango bien tant bando so la kuna soki peut-être ba question suka witi ko ela osikoyo okoyi ko poser ngo siko soki pe ba question za nango te ko mezalité mais so za na question na ko zo ngo siko. Toza en couple lelo to en couple nzamba sali grâce na officialiser magambo. Et quand le bol ni mobile moi sala na sala il y avait que peut-être baisse dans un problème dans musala na perdre musala ou soit l'activité là vu que je suis entrepreneur l'activité là simbaté réaction des andens. Bon. En fait excusez dans la réaction des andens il y a le sens que est-ce que au coca supporter et fait wana que nazo sala sous-souté ba besoin na yo 100% na peut-être qui est à 30% ou 20% ou 10, on ne sait pas. Est-ce qu'on supporter et fait voilà. Bon, ok. Déjà, les bandeli au banda au sala, si je comprends bien. À un moment, vous avez les sili. On le dit bien que ceux qui banda qui s'occuper n'anga sur 100% et qui t'en a 20%, vu que naza moisi, que na lini mobali nangai. Il faut na zala kawana. On sait jamais. Il faut na zala wana. Ok. C'est bon. C'est bon. Et bon, oyo, ça na question. On go baxele. Bon, on a toute une question encore. Si quoi on te loba, on va ne répondre à yo ou pas mes parents. Non, on va ne répondre. Ah ok, d'accord. Ça va? Ouais, c'est bon. Ok. Ngana tikali sikoyo na question ya suka pona bino mibale, pona ndeko na biso mwasi et zali oui ou non. Oui. Merci. Et bongo kasi pona yo, oui ou non? Oui. Eh si bien. Waka balo wana musika. La zwa micro na yo, zwa mwasi na yo bokende. Bobeta maboko quand même. Zwa mwasi na yo bokende. Bobeta maboko. Na kwasi na yo, na ko benga yo oya awa liboso na biso. Okay, bauti komito na ba question déjà awa, mais soki moko witi ko ela osikoyo, okoyi ko tuna isikoyo, so pe ba question za nangote, ko mezalité. Bozana question suka? OK? Nani na ba so aza mutu la fille à province nini, et puis avant dans la commune nini, donc c'est un peu ça. Naza na province na Kasai central, na fonda kana munga fla. Et bon yo. Aza limité. 13e riz. Merci. Yoza na question suka pona e? Bon, question zate. Ok, merci. Ngasko natikali na question suka pona bino mibale, pona ndeko mwasi ezali oui ou non. Pona ndeko mwasi azane bien. Oui, hein. Merci. Et bongo kasi pona yo, pona ye, ezali oui ou non? Ah oui. Et si Waka balo na yo. Merci na koza micro na yo. Merci, zwa mwasi na yo kasi bokende. Merci, bobet la bango maboko. Kutana na biso na liboso awa. OK. Bo witi ko mitu na ba question mwa mingi. Peut-être asuka e witi ko ela bino siko bolingi ko tuna soki ba question za nangote ko mezalité. Mais soki za to ko zo siko. Bon, ngapona nga za na question te. Merci. Et bongo pona yo. Ezate. OK, bon, ngai siko natikali na question suka pona bino mibale. Pona ndeko mwasi ezali oui ou non? Bon, pona ndeko mwasi eza oui. Merci. Et bongo pona yo eza oui ou non? C'est oui. Et si bien. Baka balo nangina mona ote baka musika. Na zwa micro na yo, zwa mwasi na yo kasi bokende. Bobeta maboko.
liboso na biso bosololi mwa ndambu awa est-ce que question ya suka ezali obongi botinda siko soki mpe ezali te mabe ezali nango te? Non, aza suna question te. Ok, e bongo mpo na yo? Question question eza boye. Parfois tozalaka tokovanda ndako bese mpe yaka moto to azala na bese koto bulu mwa bese kokota soit na ba activité personnelle mwa bese kokota. Est-ce que vous êtes toujours fidèle? Comment? Nakozala? Toujours fidèle? Oui. Côté fidélité, ça va. Ouais, ça va. Question mosusu eza te? Ok, c'est bien. Nga natikali na question ya suka pona bino mibale. Pona yo, ezali oui ou non? Oui, hein? Oui. Merci. Et même pona yo, ezali oui ou non? Oui, je vais tenter l'expérience. Et si bien! Baka. Nakoza micro na yo. Zo mwasi na yo kasi bokende. Bobetre maboko! Na aussi côté, olingo tunae? Non, ça va, je préfère que eza la confidentielle. Ok. Et bongo kasi pona yo, mwa mutuna ya suka eyeli yo te? Non. Non, ezati. Ok, nga natikali na oya suka kasi pona bino mibale. Pona yo, ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis, pona yo, ezali oui ou non? Bien sûr que oui. Et si bien! Baka balo wana umeli nango pe baka balo nakoza micro na yo. Zo mwasi na yo kasi bokende. Bobeta maboko. Boko continuer bisika mususu. Mais ozali na question suka, bino mibale bozali na question suka bongi botuna. Oui, question suka ekozala. Na public ou non occasion ou opportunité ou bopesi biso tokutana. Si elle est d'accord, elle s'engager dans ngai. Pour commenter parce que na bando moni la ngona ba réseau et no moni logo eza briefing eza mise à scène. Mais nga moko nde na vu parce que scène vraiment na kati. Alors basi a oza d'accord parce que moi personnellement na kifo ma casse. Na olingo va miso bato. Na kufi na ngayo. Tout tika na biso ensemble. Moi ba oba mona je m'en fous. Eh maman, olobini. Mobali ya solo. Ozali na question suka pona ye? Question suka. Ya suka. Soki eza te po mezate, mais soki eza okoko poser ye. Bon, ils en ont monté pour l'instant. Ok. Qu'est-ce que vous avez? Tu es d'accord de sortir avec moi? Papa comme na tuna question wana te. Ok, question na ngai ya suka. Pona ndeko na biso mwasi ezali oui ou non? Oui, oui. Oui, vraiment, ya makasi, oui! Almozela malembe, hein? Et puis ndenge moko pona yo, pona ndeko na biso mobali ezali oui ou non? Oui. Eh si bien! Papa, boaka balo wana kene musika. Zwa mwasi na yo, pesa nga micro, zwa mwasi na yo bokende ensemble. Avant de surveiller, bana tout ndengeni. En fait, place on a et on est dans pour ça. Dans moi ça travaille à pour nga mona naza donc na commerce en fait. Beaucoup mo côté pour lobi nga kozanga otinga pe par rapport. Et deuxièmement linga moi c'est nga la chic, moi un peu sexy ta nga mona za. Linga moi za propre donc na moi nga yo pas donc pas mal te mais ma idée nga na bi quelque chose za boui. Ça va aller par rapport. Ok. Baka sous question moko. À l'avenir, au raisonnara nini pour la couple. Au raisonnara à l'avenir que vous allez ndingi na couple, vous allez ndingi na moi si na yo na foyer na yo. Ouais. À l'avenir dans si bazaka kena za na madame Moboé, OK un jour tu vas pas parler moko dans l'oreiller donc premièrement il faut annoncer toujours ma casse. Alinga moi ça va limba te. Donc 5 6 dans la muki baki mena ko ngana nzela makunga kibu yokebu. Poto lukaba on talaka Congo de kindi. Donc ndo lobi qui o maro travailler pas muntu. Ya mte étonné nga la fille ma question faut que na garder notre par contact. Peut-être le lobby ça va aller.
Ok. Obota? Naboti non te. Ok. Yobota? Oui. Naza na mwana moko. Un garçon. Ana âge nini? Ana 4 ans. Ok. Nga pe nazaka na fi na nga moko boye. Akindaka na zemi na nga. Te naloba vérité to sekate. Te loba vérité. Nazaka na fi na copine na nga mo boye. Akindaka na zemi na nga. Akinda ngwa abenga l'autre fate na bota babala mapasa. Mobali na mwasi. Ça fait déjà des années on se voit plus mais je suis sûr que bana baza mais nga moko premièrement je sais pas si on a quoi ta expliquer on deni. Donc bolinga batu babota ça marche aussi. Ok, c'est pas un problème. Yo pose na ba question ngozong sela. Donc en fait nga ba question ngezaka ke mutabotse mwana est-ce que bazalaka kaka ou bien ki bozalaka te ou bien ki mwana aza chez yo ou bien aza chez ces mecs là je sais pas. Ok. Nga premièrement ceux qui n'a quatre relations ata contact pas manalinga te parce que oyebi déjà ba point faible nanga okoko ko sala mo eloko moko etozongana donc na papa mwana nga to kabwana déjà mwana za ipa nanga moko pona boya ko pesi mwana na koma kolanda mbunga mwana ezong sa relation c'est un peu ça. Ok, d'accord. Ba question so ezate hein. Ok, nga kasi na benga bino boya awa na ngai ya kolanda biso awa na liboso boye. Pona to telema awa yo ko telema na droite nanga yo telemi awa. Bon. Natuna ki liboso kuna so ebozaki na ba mituna mususu bongi botuna. O ezali chance soki moko peut-être yelio na mutu ko tuna sikoyo. Soki pe ezate mabe ezali te. Mozana mutuna suko ngo bakisa. Donc mutuna suko ezaka ke Mamaloba la fait que ça lobby ma chérie n'a bien la chérie en fait Mamaloba lobby et ça la réalité quoi si c'est ça réalité ton marché vraiment bien donc c'est un peu ça et bon pona yo oza na question so kongo pesa question ezate pona nga question ezate. Ok, c'est bon. Ngasi ko natikali na mutuna ya suka pona bino mibale pona ndeko na biso Rit ezali oui ou non. Donc pona Rit je vois comme si Ritz. Oui. Merci. Mais pourquoi vous avez douté? Non. Je suis un gars. Je suis un gars. Il faut que oui, non. Dans un critère, on a tout dépend de la souki. Puis que je confirme, c'est un peu ça. Merci. Et bon, kasi ponayo. Ezali oui ou non? C'est oui. Et si boka balona tikango baka bana se na zo miko na yo zo mwasi na yo bokende zo mwasi na yo bobetla bango maboko. Merci pour la moutouna. On a gardé ballon peut-être à Kotsi dans la on est bandeli l'aisance c'est très importante et puis elle parle bien, elle est sereine, ça j'aime. Et je vois qu'elle a des histoires à rencontrer, sauf que Hero dans la TVT. J'aimerais bien la connaître. Super. Merci. Ye azali na balonae. Mais est-ce qu'azaba gouya mibali yo lingaka? Bon, je peux dire oui. Il est beau. Oui. Ok, bon. Natango o na koki kotu na yo opposer ba question. Ezana likamomo ko lingi koyeba. Epa nae. Bon, c'est faux, na yebana ko yebango kaka après. Détail na li bandité hein. Pour na munyango qui pose problème. Non, on a talaki déjà bien. Ouais. Yo za na mutuna ongo poser. J'aurais beaucoup de questions mais na sepeli en privé. Na moni azal makambo lo bebele. Ndeba bara ya ko lo beze belé et tenu dans la motema, j'aimerais bien la connaître sinon tout est carré. Ok, kasi bolanda ngai awa kasi yaka awa na liboso awa na biso. Botelema côté boye. Bon, natunaka toujours. Ozana question sukate na ebi ke olebi ke bo continuer masolo na bino, mais ozana question sukate ngo bakisa awa. Ah, ben na mutuna susté. Ça va. Merci. Et bon pona yo ozana moko ngo bakisa sikoyo. Non, naza une question te. Ok, merci. Bon, ngana tikali na question suka pona bino mibale, pona ndeko na biso mwasi ezali oui ou non. En tout cas, l'entrée nae
jusqu'à maintenant à se présenter. Je dirais oui. Merci. Et bongo ponayo, ezali oui ou non? Oui. Et Simbi! Waka balawana. Nazwa micro na yo. Zwa mwasi na yo bokende. Bobetla bango maboko. Merci. Ba question malamu penza. Yo za bien kota ba question hein? Hein? Za bien? OK. Bon, Benny, posez-moi ma question, batuni ope ma question et que bien. Mais si il faut une décision. Na moko na bango, na ningi opasola balon kaka moko na mutu oyo yo osepeli na ete. Soko zali prêt? OK. Pasola balon kaka moko. Debo la pasoli nyos. Voneza décision na yo. Ok, merci. Toya awa kasi. Bon, ozalaki na mwa maloba ya kitoko, ya bien, ya kuloba po na Beni, mais nangina tuna pourquoi o garda ki balona? La première chose, balobi, baïba assurance à mon tout temps azo kota na porte. Déjà, tant à kota na porte, j'ai senti le pôle d'une grande dame. Je te félicite. Bon, je pense que tu n'as pas naza choix na ote na maramnanga, je te comprends, mais je pense que tu vas faire long chemin au Kende Musika na Mamozo Sala. Voilà. Merci. Merci. Et puis, pour nayo kasi Beni, o pasuli balone po anin? Déjà, premièrement, baza ba jumeau, ba ide na bango, ezo kinende tindenge moko. Tu vois, non? Mais beaucoup plus, yaye est intéressé nga. Mais ba ide na bango, c'est eza ndenge moko. Merci. Bon, toya awa Beni yo telema awa, na kobenga yo oya liboso awa boye nanga. Bon, sololi mwandambu, mais peut-être moi question ya suka witiko ila yo siko yo olingi kotuna, okoy ko poser ngo siko. Ce qui peut ba question ezalité, mabe ezali na ngote, mais ce qui ba question za na ko zango siko. Ozana mutuna? Non, o etikali en huis clos. OK. Bongo, bonayo. OK. Question nanga eza. Okay. Bonayo. Bolingo. Ezalaka destin to ezalaka hasard nde tokutani kaka boye tolingani to développer ba sentiment to eza destin nanga peut-être ezalaki na finir na yo to na finir na yo te après nde tokutani tokoka bonana destin e kangi ngai. Ah, OK. Bon, on a vraiment ndima pena na hasard te. Tout ce qui se passe nzambe sa prévoyant aussi salama. Donc nde tokutani le lobo eza destin le gars tokutana ah on a ici kao en même temps. Donc si on va aller loin, moi je suis tellement prêt à te connaître encore plus. Parce que tu me plais, je te jure. Donc, je pense que ça destin, moi, croire en un destin. Le hasard, tout ça, les histoires. Donc, ils ont destin. C'est qui est au kutana. Donc, moi, je crois au destin. Okay. Merci. Osa bien à ta question? Osa bien. OK, ça va. Est-ce qu'on a tiré la mutuna ya suka pona bino mibale? Pona yo, ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis, pour Nayo Beni, ezali oui ou non? Oui. Et si bien! OK, waka balo wana musika. Beni na zwa miko na yo. Zwa mosi na yo bokende. Oui. Merci. Ndenge moko na yo, ezali oui ou non? Oui, ça. Et si bien! Merci. Normalement, aza nango na ba projet na mambo ebele. OK. Faut za na moto malamu soutenir na ba projet za nango. OK. Eloko nini olingaka soki ozana mwasi? Eloko nini olingaka et pas mwasi soki oza en couple? Beaucoup plus de considération. On a moi ça considérer nga. Après ça nga valeur nga, à respecter nga. Parce que moi en considération na bolingo, to marcher bien te. OK. Et bon yo linga nini et pas mobali. Tu besoin na couple. Olinga nini asala pona yo. Ngala linga soki naza en couple. Donc naza la même morale na mobali nanga oyo ya akosala nga pe na salango. Ouais. Ozana mituna ya suka te, ngo baksele?
olingaka soki oza na mwasi asalaka to afandaka na ndako yo bimi ya tikali na bana. En fait, si on a le dit que moi si asalaka te c'est que nous avons temps bien. Parce que mes parents na yo amso batangisa ki yo pour qu'un jour ozala pe mutu. Na kolinga tant que sala nga zo sala tozo sungana. C'est pas tout moment que non ngaka na bimisa kaka ngaka na bimisa kaka. Na oza pe na maman na sala hier. Mbongo ba futa nga oza pe likele ma sala quelque part. Moi on a vu na futa ndako toi tu peux payer. Donc na linga moi ça sala. Pour que le bébé dépense mon sous. Ok, c'est tout. Merci. Na osenga na ope ozong selaipe bamituna. Même des autres questions. Atami bale. Okay. Moi je voudrais savoir ce qui est au beau temps. Oui, na mwana moka. Ana ajnene. Azana 2 ans. Yona papa ya mwana wana communication ça a toujours bien bokabwana. Non, tokabwana. Na akipa mwana. Akipa mwana. Oui. Kokipe mwana déjà déjà okendaka epa na isoka bengu à chaque fois. Bon, asola na grande sœur. Ngana conversation zate. Et tu ne penses pas un jour que yona bozonga na soso? Je pense pas. Tu es sûr? Très sûr. OK. OK. Ba question za bien? OK, na obenga yo kasi oya awa na liboso na biso, yo pe yaka o telema awa à côté na ngai. OK. Ba question ya suka te peut-être onga ko tuna kuna obosana ki ezongili yo, ongo tuna ngo sikoyo, soki pe ba question ezali nango te mabeza te. Question moko. OK. Je suis prêt où? Allez. Aujourd'hui. OK. Et toi? Moi je prie à l'église des réveils. Je y reviens. Hey, Jesus Osa mwana? Christ of Nazareth. Non. Na ebinde babota à terre. OK. OK. Boza bien na côté ba question. OK. Ngana tikali kasi na question suka pona bino mibale. Pona ye ezali oui ou non. Eza oui. Merci. Ndenge moko na yo ezali oui ou non. Oui, ça va. Et Sylvie! Sasa pona yo kasi zo moi sino bokende. Bolingi kotuna soki ba question pe ezali te mabe ezali te. Question suka tosola nga PV wa mamnanga na. OK, e bongo pona yo kasi Nadia. Mutuna ya suka ezali? Oui, question nanga suka eza. Natano ya libre préféraka ko zalana ko pasango comment? Ozana famille na ba camarades ou comment? Bon, on a le bas. Premièrement, il dépend de notre emploi du temps. Vu que yo, oui, on a tout sur le cinéma, sur la sanité. So, aux libre, non, c'est plus la nazarana. So, yo nous a été, on a cause d'option, mususu, na kuta, na bandeko, beti ba ningando lobby. Mais yo, aux ano, et localibo so. Donc, la vie n'a so yo koti, avant maman na papa na télémission yo na liboso. Yo no za na avant na zonga mama parler. Toi d'abord, c'est tout. OK. Toza bien à côté ba question? Oui. OK. Ngasko natikali na mutuna ya suka pona bino mibale. Pona yo, ezali oui ou non? Ballon ezaki awa. Ne nazui ballon na tomboli yango awa. Elakisi ke ne to simba ki baninga musu batoboli, ipa toboli baninga mususu do. Ya komi lo wa ke. Donc na tie vraiment na kati ya mutema. Donc Nadia na minute yeba ke Paul moko boye abombio na ke. Donc yeba ngobongo, c'est tout. Donc eza oui? Oui. OK. Et bongo kasi pona yo, ezali oui ou non? Oui. Eh si Naswa Nadia naswa micro na yo, Paul zwa mwasi na obokende. Na ba raison ni oyo salaki ke otikala na mwana boza son papa mwana te critère ni akokaki kosala ngo te oisimbaki te poko otikala célibataire na mwana. Ah, OK. Bon, premièrement, Azan dit sous son akinte. Avant, Jackie Tikenga Azan Zemi. Et là-bas, Azo Sama Kamnae, Gapena Tikala no Sama Kamnanga. Hormis ça, à ceux qui parlent en moi, on est à 100%. Donc, vous avez un contact? Mais pour l'enfant, oui, c'est normal.
D'accord, deuxième question. Naza garçon na mela masanga te, na mela alcool te, cigarette te, et l'euro te. Natika masanga depuis 2015. Okay. Donc, tananga tu zalaka boulot, palais, église. L'église naza premier secrétaire à jeunesse, place na sambela. Donc la linga moi o aza sérieuse, sur répondre à ba critères wana. Toro tsa maele, si ça ne dérange pas. Ok. Troisième question. Retourna. Oui, vas-y. Bah, filming, bah, exigé, costaud et tout. Déjà, on a 1m85, mais on a costaud. Donc, pendant que ça des photos, pour ça, on a besoin d'en haut. Dans 2 mois, on a comme costaud, vu qu'on a moulaï, on a complété déjà la qualité. Surtout, on a sportif, il y a bongo, cerveau à musclé, mais tout on a des mouquets. Soro, c'est plat, vivre en agir à bon. Ça fait trop exigeant, il y a habillement. Aninga mto mi bomba ki wa a bimisa ranto tone partout pour na respect à moi na yo so qui peut accepter pour na moi nanga. Ok. Bon, pour na munene, nga déjà munene, na linga mbali ya mi kusete memilai et non munene. Déjà la taille ça va. Question sur retourna. Non, vas-y. Répondre. Non, ngai na tunyo déjà na retourna yo tu na question pour na répondre. Bon, on fait ça au moins temps au canisango. Ouais, nazo me mabino. Oza nango déjà siko hein? OK, OK. Mais sinon ma taille est dérangée te hein. Olinga basa minene. Déjà nga naza mulai, taille ne déranger ngate. Excusez pardon, on la tribini. Je suis swahili. OK, c'est bon. On a mukongo muzombo. OK. C'est bon. Oza bien? OK, bon la nangai awa kasi. Toya awa boye. Ok, bon, bosololi moi mingi kuna siko nangina tuna ba question suka ezalité entre bino mibale soki ezalité mabeza nango pete. Mais soza na question suka ko bakisa siko. Question suka temps libre non sala nini? Bon, déjà na lobaki yango dolobi temps libre. Temps libre nanga na pasara yango na taba vidéo, je fais la cuisine. Soki bilambe eza je fais la lessive, c'est comme ça mon temps libre. Moi, ce temps libre, on a bêta trop play. Même le téléphone, on a vraiment j'ai vidéo ming. Ça y est, on a là film action. Et puis, au salaire ni la vie. Déjà dans le bac, je suis étudiante. J'ai fait aussi la formation et puis je suis commerçante. Commerçante, c'est bon. Na kintolo ba ramtam sala maboko na gagner ba marché pas mal na une équipe on a encadré ya ba élèves na ngai na pas attendre trop na musala mais na linga moi sur na ambition pour marcher ya tous les jours des fois pe 2 mois rosa na ndako sala te ce qui rosa na ba 2 mois compléter une fois na gagner marché to tepe maele pour ce que le na zangi yo encadré ba petit bani. Ah ouais. Déjà tous ba parents il faut en ambition la vie. Moi si avandi na azokola azan ambition te azangi ambition azan nyamazamba pour mutu nyonso na vie azalaka na ba ambition azara ba idée on a ko reproduire vu que tous a déjà ba parents. OK, merci. Ozana mtuna su Congo bakselaye? Non, ouais non tuna ya après. OK. OK, ngana tikali kasi na question suka. Yeah, vous pouvez. Pona yo ezali oui ou non? Non, sinon, on est d'accord à répondre à des critères. Le bac na début, en étiquette, na produit, on a besoin. Mais à ça, juste poli. Avec, pour la beauté, on a belé, maman, nanga et tout. Soit respecter, même si on a un problème, à gérant entre nous, il va battre ça assemblant. Pour la ligne politesse, c'était pour nous trop colérique. Donc, est-ce oui ou non? Oui, on est d'accord, on a un peu de donc, là, il y a des rangées. OK, merci. Et bon, kasi pona yo ezali oui ou non? Déjà oui. Eh si! Waka balo wana ekende musika nazwa miko na yo boye zo mwasi na yo bokende bometla bango maboko. Pam 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 tam tadam. Bauti ko mituna na ba question awa est-ce que ya suka ezate bolingi bo bakisa ce qui ba question za nango te mabe ezalité. Question suka. Et à mon pose elle est un peu folle.
un peu folle pour l'équipe pour péter pena. Na silicate, mais nazala sko mutu ya kanda. Na mela en fait. Ça j'aime bien. Na linga sa kanda. Mais il y a un bon maman mouté parce que et pour moni pene au pété, s'il faut terrain linza côté moi linza ka to bongisi, c'est bon. Ça me va. D'accord, carré. Et bon pona yo, ozana mituna suka ongo pesaye. Je sais pas si on pose à la Bretagne, so siliqué, ou moins rage. Je sais pas. En vrai, moi je suis amoureux de l'amour. Oui. Donc, so na siliki na se traitara na se pinisa ndenga moko. Au lieu que na pinir moto en face nanga. Donc, je fais des choses parfois, so na siliki na cause de téléphone na pandi, na se pinir nga moko. Au lieu na ça passe pas muninga. Mais je sais que c'est avec le temps. Na ba conseil na yo. Ah papa ba ça bouete. Ah ya ba ça bouete. Je vais changer. OK, merci. Donc, c'est comme ça. D'accord. Merci. Ngasko natikali na mutuna ya suka pona bido mibale. Pona yo ezali oui ou non. O-U-I. Oui. Merci. Et bongo pona yo ezali oui ou non. Oui. Et c'est Waka balo, nazwa miko na yo. Zwa mwasi na yo bokende. Ok, bon, tuni moi ba question, moi mingi, place pour Zalaki kuna, mais peut-être ya suka e witi koye la bino, olingi ko poser, yango ko salango, mais ce qui ba question ezali nango pété, pro mezalité. Là, Ketia, biso ba sportif lia à 3, oui bien. Ketia. Ok. On va aller à 2h, 3h. Est-ce que si on a besoin de lier à 0,1 sur Ketia, tu vas les faire au salon? Bon, nous c'est dans le dialogue. Donc, ça peut qu'on se comprendre. Pena linga Ketia, si on a la sport, il faut y dans un sport au travail, no ba week-end au qui m'a on a eu ça là bien fort. En fait, pour ça, le sport est bien pour la santé. Ça ne dérange pas. Ok, en tout cas, super. Maman a envie, Ketia. Oui, papa a envie. Oui. Bas ensemble. Non, pas ensemble. Ok, c'est bon. Vous avez combien de famille? Tous à... Bon, tous à 5. Ok, vous avez 5. Oui. Vous avez cadette. Avant-dernière. Ok. Moi, je suis le premier. Donc, c'est bien en cadeau du Togo. Vous avez la calme. Je te promets. Sony, Ketia yo zali na question su Congo pesaye. Bon, question est-ce que olinga mwana nga neti mwana Ah bon, on a déjà dit nature na linga bana makasi hein. Mais ce qu'on va vendre dans la foot la rentuka na zara na trona bana na ndako hein, na linga bana makasi. Apena c'est ça linga bana makasi. Ma condition na pas ni relations artificielles soit sportif toi razu makasi na so vérité na ko sauter. Ouais. Merci. Ok, nga natikali kasina question suka pona bino mibale. Pona Ketia ezali oui ou non. En tout cas, on a préféré, hein, c'est plus Ketia, hein. Ça va bien, ça va. Taille n'a rien déjà, ça couple mon tout ça remarquable partout, t'as beaucoup senti mon aide, et marqué monte quoi. C'est ça. Merci. Et puis pona yo Ketia ezali oui ou non. Oui. Et si Baka balo wane kene musika. Yango wane kene kuna Ketia nazwa micro na yo. Kasi zwa mwasi na yo kasi bokende. Zana lo wana nzela ya.